chérie. On peut signer. On peut signer. Oh, bouté. Et là, atakutu café il pesa kama kasi. Mais oya kubeta batu. Eza susu café andenge nini. Café solo. Isa bongo Mac Coffee. Bandiku, Mac Coffee aye boy beta ba fo café nyozo. Mac Coffee na bang. Mac Coffee ezali café pur et naturel. Franchement, naza étonné na ki awa na bibo kotala ka mo masolo ndenge ezalaka balakisi nga restaurant social chez maman c'est quand même naza étonné papa oyo bon vraiment merci beaucoup Adam biso awa effectivement toza na restaurant social et pas ya maman Moseka na bibo toza na ba spécialité ebele oyo eza na luka koyambaka toyambi yo oyo wana eza entrée mpo bamasolo ezoya nsima eza na kombo na yango eza salade dressing oyebi ke franchement en tout cas ndenge kaka tomona na wanora chez maman Moseka kombo nango nini obi nalobi kombo na yango salade dressing voilà naleli yango fort bana poto bana kini botaka bamaimage oyo restaurant chez maman Moseka restaurant social mbongo moke me tala niveau bayambeli nga na biso bino me oyo so eza ndoto moto alamusa nga na kotomboka mabe mais eza réalité quoi donc ndenge tolobi eza salade dressing eza kaka entrée mpo masolo mosusu ezoya ndenge eza wana tomate maïs avocat pain perdu basali yango na maki tout ça pain perdu bato mosusu bazocomprendre te pain perdu eza nini okoyebana pain perdu voilà okomona yango voilà wana ezali pain perdu comme en Europe un kini biboa na élection mikili dans kini ezalate na mobile chez maman Moseka na biboa restaurant social avec mbongo moke ta niveau na olia j'étais wana kutuna noli eza na re nini obeza na re nini eza na re kala bazali kobenga yango moindo are moindo na bibo kaka nekende kikole okitika na station bon aussi na droite na droite ozongi mona moni wenze moko eza na wenze biboa voilà donc avant koma station balabala moko eza voilà sokoti wana okuta biso oyebi ke na osola bana mai oyebi ke bana kini nakosa bino te sentiment moko eza na damage oyo obi pain perdu tuka na bungi bena franchement na bungi na bungi na osele trouvé te eza na bibo obena na mikili na oyeba te pain perdu pas niveau yango wana biso tolobaka te bongo fo oyoka pain perdu yango go eza nango yango wana biso tolobaka te toza na kini mais d'autres la vie c'est dans la kini mais milimo dans la poche. Mais franchement je m'en montre pas ça qu'il ne faut dire deux. Non ça va il faut pas ya. Faut pas beaucoup danger. Moninga sana kota kia venda. Na restaurant Maman Moseka na monaki na menu na bino bochaki pataki moko boye en fait nene baeza nini oyo bon omonika nde nayebisaki yo na ebandeli oyo wana ezalaki entrée sikoyo nde masolo nde yango sikoyo awa fo kolia oyo pla oyo omoni wana eza bouillon yango kombo na yango bouillon du chef kombo na yango wana bouillon du chef ndenge yo oza wana donc yo oza chef ti bopesi nga mpena valeur nango oyebi ke na kini mpena
Franchement, il faut tout le baka dans le restaurant Maman Moseka, un restaurant social na Bibwa. Nulle part ailleurs. Oh, pena. Car on est au bouillon du chef. Bouillon du chef. Des recettes na biso ya lelo. Le sali yango wana. Parfois peut-être au lingoye bezanini. Eza wana patate douce. Des sortes de patates douces. Au monde wana, tout en basolo, tout en ingrédients musu sangisi botoko beta ngo boite po batutu baba boyi comme ma formule. Et on a donc to katika to benga nka bouillon de chef, patates douces, des séries. Un mélange zali wana ebisio. Maman c'est quand mystique. Mais so patate na ba dessin, limite dessin ndiye. C'est mon bouillon. Oka patate to gâteau. Wana peka ka patate douce. Mais des limite dessin wenene. Puis il faut être on dirait céleri. Mais franchement on est dans Marseille. Franchement on est dans Marseille, on est dans Paris. C'est ça. Hein pour péter oyo mais na kata bibwa. Voilà. Internaute dans le monde entier. Tant qu'il y a des mots artistes, non, il y a des gens qui ont la monnaie na Bibo chez Maman, c'est quand la monnaie est na Congo. Voilà comment on soutient. Franchement, pour nous flatter, nous mais vous avez musique. Donc on a contacté, on a boulé tant que nous avons coupé quoi, on a fumbois ou bien l'autre, on a des mais le on a coupé à bouillon du chef. Mais quel goût, n'est-ce pas Hollande? Non, bana kinu bayaka vacances na kinu bayaka ota makambo bao baza ba propriétaire net biso ba bibois je comprends makambo roya donc makambo eza chez restaurant social chez Maman Seka comment bana mai masoleza na bibois franchement na bibois na victoire te mais botam nde na olia niveau restaurant chez Maman Seka bien du chef. Donc, nous avons fait ça dans le mois de temps. Au tient dans le bord. Comme ça. Nous avons eu un souci. Mais pour sentir les. Ah, bouillon du chef. Voilà, bouillon du chef. Pour avoir fait ça, le coup. Pour mon emballa, décora. Bouillon du chef. Pour mon emballa, décora, marque, on est pour y aller à maman. Les gâteaux anniversaires. Bana poto, quand tu as un moyo. On est pour aubergine. Vraiment. Bien pipi dans la boîte. Faut sentir. D'accord. Donc, nous avons une entrée, quand nous avons donc, de côté c'est qu'on n'arrive pas à bus du jour, bouillon du chef, c'est qu'on a mis qu'on a bima. Bima, c'est qu'on a l'apéritif, mon boboye, tout le monde a la forme. Il y a un autre présentateur, mon gâteau, pour goûter un peu, oui, ça so sentir la mondaine. Mais franchement, au début qu'il y a un savino, ah ouais, pas maman c'est canadien boire. Restaurant social mais la qualité oyo, ah les VIP. Franchement, kin toujours le quoi tout na poto chez maman c'est canadien boire. Bana kin na minute on a sabino na bibois. Niveau taba niveau ya qualité ya damage na damina bibois. Maman c'est quand même poto na kisa ça côté damage. On a saoudis arabiens. Pas trop de quoi on a banni au légal na bibo ah ouais pas Maman Seka restaurant social on a pris pas bien super ma solo ba 500 francs 500 francs au lieu le roi na éviter Maman Seka vraiment ça m'a pas molé tout ça là ba santé ah ouais biso na ba tapoto sur concurrence na la santé faire le bobo na ndenge za pour na lire pas Maman Seka na fola ga ouais boya po Maman Seka allez. Mais c'est quoi ça?
chérie. Opesinga nini? Mais- Omelisinga nini? Oh bute! Ela! Ate kutu kafe ipesaka makasi. Me oya kubeta batu. Eza susu kafe ya ndenge nini? Kafe ya solo iza bongo Mac Coffee. Bandiku, Mac Coffee ayebo ebeta ba faux kafe nyonso. Mac Coffee na bango. Mac Coffee ezali kafe pur et naturel. In my feet, it's now or never, 'cause the future's open wide. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Moseka de Malewa moderne. Up the rain, clouds break, the shadows start to fade.